Tshisekedi qui na Goma naza prêt soki bomanga awa bosala nini bobumangai pona kimé na est ministre mo INC asala déplacement kende kuna tebo ofisi nyonso bande komoni bitumba bilora bitumba est ava otanga déclaration a mais bitumba est c'est ça ba secret belé do ezali réseau do réseau ana yango va planifier comment faire pour na couper cette deuxième carton jaune ba premier carton jaune qui a disparition à ton enfant qui nda wana chauffeur naï deuxième oza ba nga ba battre par missile service sur le service interne ndé ba sal demi tour na voyage ça nilé en fait quand tu vas au fou na masolo tout le bateau tout tanga un message ya monsieur Amer ambassadeur États-Unis bon complexe comme on kende donc appelle le tout coup dernier coup est-ce que bazale peut-être ba galo tiseke d'annuler voyage baté donc pena wa mission pena est-ce que va faire ba zela donc bazale na ba champagne les services il y a renseignement la paix si que non bazo maîtriser sécurité présent à 40%. Soit déjà moins de déplacement au moins en deux présent à service au bâti d'équipe d'avance bakiti batali. Soit des probabilités déjà below il y a 45 hésitations mon compte va se rendre en ligne il faut avoir confiance il y a sécurité à moins 90% soit des imprévu là pour commercer déjà 45 hésitations là directement il faut pas payer cette fois que non moins présent que les c'est ça la bon alors vous voyez parce qu'on ndenge nini ba montant plan ko battre équipe d'avance ba ngaba ken tout le bateau tout le bino d'abord. Bonjour, bonsoir. Na balandinion so ya la voix céleste. Mbote nabino, mbote bozali ebele partout dans le monde boza kolanda biso na nzela ya éternité wana moni bande ko nyonso boza niveau ya monde na États-Unis na Miami na moni Lito Salvador Bingonda Papicho na Europe Maman Konde Chita la main des opprimés na toujours en Suisse c'est que toko na France Maman Kabas Charlotte Belgique Maman Dédé Charlotte bozana Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali ndeko na bino Moïse biso bolingaka neto ça la décryptage ya actualité politique décryptage boye besika masolo to kende la toza wapi tozo kende wapi to kosuka palo tellement to sola abiso na bino ezali voyage raté ya mokonda mboka na niveau ya Goma. Sont les informations nous préparer missile manqué à battre avion en toloba awa avec atiba tout ça va décryptage ya makasi ne boye besika tozali ne toloba toujours toloba to koloba awa bolanda to benga ndeko moko a partir libanda bomoni crise ezana kati avant ko trama situation na biso crise na kati église de réveil entre Sonika Futa na pasteur Dodo bazo traiter que non pasteur Dodo azali candidat mokonza mboka koto baza boy mais ezana moko oyo baza homme de Dieu bazaka na niveau Uganda na biso a apporter le koto godé le koto na yende to ça to meka ko benga intervenir mukie pona éclaircir makambo za ko se passer na kati église de réveil pour entrer comme ça to kotana maman na likam na biso pour tout ça décryptage ça va message msusu to tia boyeba et c'est comme ça que meto benga ya pona makamtali ya Christ après to kota pe bande wazo benga libanda wazo ibate awa guise de réveil alors ye pasteur Isaiah boy ya boy nani aboyi Rosa Malonda ba dessous des cartes amis avant de terme na biso to benga apporte partie à Norvège à intervenir comme ça to continue
Apôtre Godet, bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour. Ouais, toza en direct na toloba na la voix céleste. Toza le surprise. Toza le makambo eza niveau 10 de réveil entre pasteur Sonic Afuta na pasteur Dodo. Bande ko poto baza ba Holanda o. Batunaka ba miso benga apôtre Godet a intervenir yoza moko ya basala njambe o to benga ba patriarche ba obena masolo wana. Avant to kuta thème na biso to solo. Ah mais to bengo intervenir bande ko ba Holanda en direct awa. Makambo eza ko se passer 10 de réveil. Yo attaque Thomas. Oh ma blo musu to réservé awa. Mais avec l'état to yambao na ba professeur so se passer à ba dendesi. Yo attaque un homme de Dieu o umeli na masolo o traverser mo belé na Uganda sikoza en Norvège. Message les amis. Bande ko ba Holanda sikoza en direct. Merci Nzambe ya pambola yo. Au surprendre na oyebi loko na osala te nazali na kati ya musala sika sikoyo. Naza penza disposé ya kosala musala lokolo ba kosala likambo mosusu te. Mais lokola ezali mpona mboka, lokola ezali vraiment mpona mboka, na kose soumettre moke pour 1 ou 2 minutes si vous me le permettez pour que nabeka kopesa riyano. Ok, on vous appuie apporte tozolanda. Oui, mais olobi na ngai ni siko mutuna ezali nini mutuna ezali nini mutuna na biso ezali boye mutuna ezali que non crise eza na carte église de réveil selon awa na Kinshasa partout dans le monde crise eza entre Sonic Afuta na pasteur Dodo. Alors yo za na benyo tinani na banda ko luka na zu numéro na wa muso mo yo mo obenga obi ke to scooter na kité do na benyo na zu en pied levé na zu numéro pande commande pesi nga numéro na pour na intervenir yo attaque patriarche na histoire no makasi to za ki bana miki to histoire makasi on to bengyo attaque Thomas makasi conseil no pesa na yo za ko passer en cas église de réveil donc dans 2 minutes comme vous appelez musala o répondre bandeko pas bandeko ba insister ki to benga yo to bengyo eloko ezali kaka moko na kati na musala na Nzambe ezali boyokani pe eloko na eloko ezali na tango na yango pour que to arriver to longola conflit wana il faut d'abord to remonter ba filière to remonter ba origine na biso na kati ya conflit oyo ezali na kati ya makambo ebele. Bible lobi na biso loko moko une génération s'en va et l'autre remplace. Oyo ezali tango génération ya mosali na Nzambe ndeko nani Dodo a remplacé la génération oyo elekaki liboso. Génération oyo elekaki liboso soki ewumelaki te soki esalaki mosala oyo kobaya kosalama te Nzambe a permettre eleka eza na eloko moko esikoyo ezali tango na Nzambe yango ekoki na tango na Nzambe ezali ke makambo oyo ya kala eza koleka makambo oyo ya sika eza kokota donc toluka bamidi ya 14h te tomata te toswana te tobomana te ezali mboka na biso tosala makambo mpona lokumu na Nzambe surtout biso baye tobengami basali na Nzambe tofingisa kombo na Nzambe te tango ya Dodo ekoki tango ya Soni elekaki ekomi tango ya Dodo bayokana batambola na kobanga Nzambe nani Dodo azali wana mpona kokorige baerreur oyo ya liboso asalaki me bango nyonso bana na Nzambe bango nyonso basali na Nzambe tokobomala mpona nini. Ok, merci Bena, merci apôtre. Nayebi ki intégralité à message notre balancer on bande ko balanda o pesa ya partant no to balancer awa. Mais moi excusez-moi pour na to kabwana yo réaction muke pour na Denis Les abi que non Kabila na écran prophétique na bité écran ngo zarabi no ata musanda bizara na chambre biso zanga be kango ya moni Kabila 2023. Commenter moi muke wana comme ça to tika ko continue musala. Les restes un message comme tozo na vidéo muke to balancer bande ko balanda. likambo te tokozwata ya kosolola yango tokozwata ya kosolola yango me ngai nayebi eloko moko kati na Bible lisolo ya vieux prophète na jeune prophète. Alors nga nayebi eloko moko
que Nzambe soki alobi aponi mokonzi tozali na esika, cela veut dire que alingaki oyo ya kala aleka, et lokola oyo ya kala aleki soki akozonga Nzambe akolakisa epai ya basali na Nzambe, akoyebisa basali na Nzambe ndenge na ndenge, pe akolobaka te na bato kolandana na comportement na ye, kolandana na ezaleli na ye, kolandana ndenge azalaki liboso, Nzambe akoloba. Me lokola aponi fasi sikoyo, esengeli nanu ke avant fati alongwa misala oyo ya ye, mission oyo Nzambe apesi ye emonana, soki emonani te ntango moko ekoki te, donc akozala kaka nayebi te écran prophétique wana, je ne sais pas, mais j'ai un profond respect pour les serviteurs de Dieu. Ok, merci en tout cas, merci homme de Dieu. Tout ce qui contient Moussala, tout sur là. Les restes un message to balancer bande balanda. Merci. Nzamba Pambola. Ok. Toti Kolanda awa porte Godé Lokoto. N'habiti na benye intervenir. Il y a des révélations. Il y a des révélations où va polita mine ne omusu baza so en tant que ba combo où na Uganda balala nda kune. Bon inutile. Alors l'inga telo ba mettre jouer les autres développer. Directement to continuer à séjour na biso awa. O izaki awa. Il y a est-ce que avion ya président équipe d'affaires à la bâti par un missile. Qu'est-ce qui se passe? Tolanda awa ce que to za focaliser ba ni za koya. Na discours ya président américain Donald Trump alobi azo senga na ba force ya ba nation nyonso abo comprendre est-ce que vous comprenez biloko antibala bana koloba bo comprendre ce que biso okomaka na biso les atolo baté na ma quelques réversion de ko na auto yamba awa analyse indépendant auto be o comprendre maloba Trump na voyage à Fatou les a reporté équipe avion et KI zongi. Dans le poteau babaka un homme averti en Vodé. Premier voyage à Tchekedi à Zonga Boyanini et nini logistique ne Zonga Boyete pas oh et c'est que nati sikoyo résident pe malo malonga tozwate. Kalmita bomona santé pas santé te quoi. L'équipe de vente on a pas beti demi tour. Oh non, avion et koza y prendre ça va ton dimian. N'est-ce que ma kama missile est où te loapi? On de comment on là-bas Tiba le haut. Tout le bateau. Ah, tu vas y a trop beau comprendre ce que ma caméra c'est. Ah, après ça dit, tu peux ça formule, tu tiki mon kende au remplacer que bah dit une formule aux réponse. Alors, les présidents américains, il y a dit que non, le monde a été. Il faut pas s'engana pour combattre Chine parce que le Covid-19 Chine mtaye na mpona kwa néanti le monde entier. Alors message wana tous on a deux volets. Volet diplomatique, volet politique. Et ça déjà message ya guerre. Les États-Unis a déclenché. Alors, le fait que le président américain s'est déclaré a fait ce message indirectement à tous les pays où se prétendent comme amis alliés la République démocratique du Congo. Et puis après ce message que non adversaire nanga yé. Message on est souvent entre bon balé mais elle appelle ce message dans les Nations Unies. Et c'est que oyo tous les pays à monde basangana kapona bolo bela makambo ya monde appelle yango directement à lancer déjà défi na ba pays nyonso ba collaborer na. Donc c'est-à-dire oyo tout a komeka ko collaborer avec la Chine directement à un ennemi yaba américain. Alors toujours on a contexte la biso awo. Contexte la biso awo déclaration ya président américain ni ne batami na kati wana. Kabila ake Kotika Oliva inauguré un hôpital. Alati jaquette ya Tesla jaquette wana. Ils ont un logo Montboué. Na kati ya Tesla ils ont compagnie il y a ba multinationaux au bayaka ko yiba richesse na biso. Ba tu ba comprendre eta monika Kabila ya bo comprendre bo netu bo ba image yango. Bo azoma beaucoup baza tina kati ya poche aotambola bo sini wana.
ezali message oyo apesi na Tshisekedi que non ici kozo kota nga naza na bateau yo baza fort que quand même les États-Unis d'Amérique, mais ce sont des Américains parce que si ni wana Tesla nazali entreprise eza ba multinationale do bateau yo bazwa ka mbongo na bango ba pesi na ba rebelle groupe rebelle ba financer ba armes pour na ba sala ba rébellion na niveau ya nini ya ba est wana nyonso ezali message Dédé apparition ya Kabila à niveau ya Sénat abo comprendre na bi que non est-ce que missile moko se préparer pour ne pas abattre avion l'équipe d'avance Kabila apparaître na niveau ya Sénat montre oh moni montre wala ataki wana montre eza montre moko centralité botu na sikoyo Kabila a dirigé mboka pendant plus de 18 ans eza mbala liboso otomona montre wala wana directement Herman Cohen a sali réaction Herman Cohen ezani tokozo nga sikoboye ba est-ce que équipe d'avance balinga ba battre avec par missile nini s'est passé wana les dessous de l'hémisphère caché ça ligne tolo bateau avec antibal netoro fumo la masolo de fumo les 7 so awa les mystères cachés tout la nabiso tout la déclaration ya Herman Cohen bo comprendre ce que tout kende bo prier makasi pour na RDC monde bitumba ngo zo kende bo prier makasi pour na biso pe mona bitumboyo bazo bengaka yo toko boma mais aux antibal bakunda muto na biso awa donc kende na mboka monte c'est ça ils a parti c'est ma patrie na ngai bakunda ngo awa donc ça awa c'est non kufa la awa atolanda Herman Cohen s'il est confirmé les rapports selon lesquels 70 groupes armés dans l'est de la RDC ont accepté de mettre fin aux hostilités, est un signe de confiance dans la gouvernance du président Félix Tshisekedi. n'a répété. S'il est confirmé, les rapports selon lesquels 70 groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo ont accepté de mettre fin aux hostilités est un signe de confiance dans la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Herman, comme tu as fait ce message. Toi, est-ce que tu peux savoir ambassadeur armé? N'a pas autant de bannières, on compte en anglais pour comprendre ce que tu as dit là. Tout le bateau. Kabila est moko na est zomo na Kabila Joseph. Yemoko a financé plus de 180 groupes armés, 180. Vous l'avez rapport à Human Rights Watch, Païda Soué, 180 groupes armés. Sous à quoi on a dit que non, plus de 70 bandimba se rendent. Et bah se rendent, la vérité de ma miskouna. Tu sais que dans Goma, naza prêt. Soy bobo manga awa, bosa nini, bobo mangai. Pour na kimé na est. Ministre moi et un ça déplacement kende kuna. Tu es beau fils nyons. Bande comment ni bitumba bilora bitumba est. Avant autant de déclaration à mes bitumba est c'est ça ba secret belé. Deux alliés réseau ana Rwanda, Uganda, Burundi. Ba entreprise ba outil libanda. Parce que entre un état na individu différent c'est ça. Bon retour na message états en la double G. Ndenge nini Abi qui a signé partenariat stratégique avec Tshisekedi. Mais ils en a officiellement kuna wa meke ba se ne ba groupe wana. Un individu dans l'état ils sont différents. Ben Laden a un problème na état. Mais na kacha état il y a ba meko ba no collaborer na information. Rendez-moi ça se passer dans est. Deux réseaux à 3 pays wana.
et pesi ba misala ba ozo exemple 2000 tonnes ya par exemple ya cobalt et longwa na est et continue na Rwanda avec le Rwanda tu es contre la Rwanda et futa ba taxe dango et na compagnie na bango ya batonga eske ezali wana na compagnie msu ba engagé plus de 1500 Rwandais ba vol et le mois que do tous les ba pays c'est ça ba transaction là et zo côté na bango mon solo parce que yo so e karabo yo beti siffle pas mate si les a pas si et si la malamoko ne auto mo kala bata kabila ba dirigé pendant plus de 18 ans comme bazana ADN qui moyibi ya corruption alors ba moni que non système moko e a minute ya on bazo kokate tala to 2020 et tiens 3 ans bolo ba dabele so po watala biso ko vieux boité donc moi na oya bota ya koli ne sika moko non ya mesana ko zonga ba 23 ba 01 ndako mais arrivé que non a esika mon ndako OK non responsable banda qu'on a conditionné que nous à partir de 19h moi nous sakala ndako okokate ça sera mis à zone ici kazaki mais mana bateau ya FCC na bloc wana niveau ya Rwanda les ba pourcentage de ba budget na bango ya bamboka au budget Rwanda so tali M600% plus de 70% est-ce que financement ngo utana makambo ya mabe ya babiloko basana na ba guerre yo li ba olinga kenon et l'homme ekabwe en un clé d'ici là non ils vont bloquer bon tout le pas exact question à vie bena liwa ba ba sangana ba luka ba bloquer parce que les autres fait les facilité ba bloquer on est ça les marques ils ont un réseau moko interne donc infiltration interne donc Moutazane député national Moutazane ministre azako assister na kati ba réunion conseil de ministre mais azako un messager direct na batouane yebisangai un ministre soit ministre fait d'état azapela maman na fonction d'état na niveau du gouvernement la réunion bo planifier bo sisi après communication kono oza si en éclair de faire et arbre de facilité ma ici. On va planifier comment faire pour couper cette deuxième carton jaune. La première carton jaune qui a disparition à ton enfant qui est un chauffeur. Deuxième, on va battre par missile. Service externe, service interne. Des bassales demi-tour. Na voyage c'est annulé. En fait quand tu vas au fond on a solo, tout le bateau. Tout un message il y a monsieur Amer ambassadeur état c'est bon complexe comme on doit kende. Donc on appelle le tout coup dernier coup c'est que bazale pédé avec l'autre c'est que d'annuler voyage bateau. Donc pena mission pena est-ce qu'on va faire le bazela. Donc bazale là ba champagne, bazale là ba champagne. Les services, il y a renseignement. Après si que non bazo maîtriser sécurité présent à 40%. Soit déjà moins de déplacement au moins en présent à service au bâti d'équipe d'avance bakiti batali. Soit déjà probabilité déjà below ya ba 45 hésitations mon comptable va se rendre en ligne il faut avoir confiance il y a sécurité à moins 90% soit de les imprévu là pour commercer déjà 45 hésitations là directement il faut pas payer cette fois que non moins présent que ça c'est ça la bon alors vous voyez parce qu'on ndenge nini ba montant plan pour ko battre équipe d'avance ba ngaba keni tout le bateau tout le bino d'abord message ya Amer non t'as l'endroit caméraman John attends la ministre comme ça autant que la méthode continue sur mino awa oui bon les dessus des cartes où ça s'est passé dans carte il y a République démocratique du Congo alors sans plus tarder autant que la message ya
Njita amer on a ebisa bino ambassadeur au na Njita wana na 2002 soit 2002 2003 abando diriger compagnie monso ya masanga ba niveau ya Côte d'Ivoire. OK, agent service ya renseignement doit travailler à traverser ba département belé. Donc ils ont des émissaires ambassadeurs au bâtiment ba mission mais est-ce que quand monsieur va comprendre non ambassadeur oyo mission de simbate des émissaires des blocs wana o so landika discours ya bande landika discours ya Trump au comprendre ça bitumbe saleli bon planifier baluke ba na région gal nan joké ba utiliser baluke wana luko au dépêcher un ambassadeur au jouer plan mutana 25 areka yena keme so ay awa anti to ça la bango yo moni bango tout to boya ingérence vous avez na pouvoir vous étiez aux affaires bando boya ingérence ko boza na présence hein c'est les chefs d'état mutana mo kolote ya signer force mo étranger va pénétrer la carte mboka est-ce va eso que ça hein vous comprenez ça mon besoin kende là vous comprenez to beta mais to beta bi mais tu sais que des gens va défenseur mon quoi c'est le fait que ça to luka moyenine mais awa mais c'est amer répondre bango beaucoup réponse awa comme tout son to continuer oui bah mécanisme ne ba c'est pour la battre avec équipe d'avance tout la biso bino accusé d'ingérence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mark Hammer, accusé d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mark, accusé d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC, l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mark Hammer, signale que tout ce que l'on fait est dans le cadre du partenariat privilégié entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le président Tshisekedi a répondu à Kabila. D'ailleurs, le président Tshisekedi nous avait demandé de l'aide à combattre, à comprendre ce qu'on a non. Oh, caméra bien kangami, à la liberté provisoire. Bon, tu vas la légèreté. Baby, sika muzino na makambo zali. Papa nyon ce soir a foutre la moi en minerval, il faut ça garantir que c'est moi na otanga. Est-ce qu'attend comme ça est-ce va résultat les arabons. Pépé a za garantie wana. Alinga to pe ça foutre minerval la cher mais a ozo garantie moi ndé mon pour na makambo il y a coopération bilatérale. Ngai nazo ya ko investir na kata mboka na yo. Intéressant ndeni. Non, non, bon, ça terre de pour ne permettre, n'engé salimaki. Et mais c'est toi, on a tout collaboré, toi investir. Mais système Zaki wana, c'est moi ma belle, tout collaboré, toi besoin de boy. Il y a un répondre de bino, bataille c'est bon là bien, comme ça ton zone na thème na biso, boy ba n'engé nini, prendre salimaki. Tout le bateau a continué à bi. D'ailleurs, le président Tshisekedi nous a demandé de l'aide à combattre la corruption, à mettre fin à l'impunité, à améliorer les droits de l'homme et cela fera venir les investisseurs américains. Point barre. Deuxième message, OAPC, Bandekouana. Équipe d'avance à présent et ligne voyager. Il y a des bossons de Komaki. Il y a mis un entourage naï. Bah ça checking et avion. Mané qu'on s'est porté à merveille. Bah voler, bah décoller. Information à la carte à CNS. Conseil national de sécurité et de présence. Ceux qui mourent aux ala, l'avion et ça l'intéressant soit na province na bas Congo, bien soit pembe nuana. Ceux qui possibilité et ça et gagner le niveau ya Njili. Les pilotes bandeko
à commettre yo ka ba risque moko yo oyo nzambe kaka ya beke non comprendre que siko bitumbango même nzamba koti yango plein nzambe ba bunisa yango te. Donc ils étaient déjà informés qu'ils décollent. Ba préparer qui va battre avion un missile. Nzamba ala la raté ba décoller ping avion ça demi-tour et kozong. L'équipe d'avance va combattre la boue. Déjà va planifier qui en complicité avec Allié et Tshisekedi. Ah, je vais pas citer les noms. En complicité avec Allié. Même Mikoza Koya. Tu prier ma casse pour la RDC. Bitumbeza ma casse. Tu prier tu veux que tu cimenté. Ba bitumbane en soana. Nzambe azana bino. Comme tout le monde, dans le même langage, Nandeko, John Maboke Bende, a balancé vidéo à 3 minutes, 4 minutes, où il apporte, où il a fait message pour nous mettre l'église. Il y a entre Sonic Afutana, Andé, Dodo, Djama Pambolabino, c'était votre humble serviteur, Moïse Mahon Kantibal. Merci sur Nandeko, John Maboke Bende, c'est ma caméra. Affaire à suivre. Ciao. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. J'en profite de cette occasion parce qu'aujourd'hui, là, Dieu m'a fait grâce de vous parler dans des conditions difficiles, sous cette condition, sous la pluie. Aïe, 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 aïe. Que Dieu bénisse son peuple. Vous savez, nous sommes habitués, nous sommes accoutumés à des conditions pareilles, de parler, de crier, même sous la pluie. Il ne m'a pas été autorisé de venir vous parler parce que la santé n'est pas tellement bonne, mais la situation, les conditions que prévaut ma patrie, mon pays, ma nation, mon pays, mon Congo, Dieu me dit, lève-toi petit, lève-toi sentinelle, lève-toi homme de Dieu, va et parle à ton peuple. C'est pourquoi je vais en parler. De la même occasion, au nom de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, d'où je viens, nous remercions infiniment Dieu d'avoir mis en séjour l'homme de Dieu, d'avoir choisi, d'avoir fait assis l'homme de Dieu, son serviteur Bobo Kamba, comme bishop, évêque, je ne sais pas moi quoi, le représentant légal, verbal du peuple de Dieu auprès de l'église, auprès des églises de réveil du Congo. Son éminence, son excellence, Ndeko Bobo, peuple à Ouganda, population chrétienne congolaise, il y a Ouganda, Bandimaki Bangomu, Bishop Bobo, Dodo, Nzambe asali yo ngolu, ozala nesika wana pamba te. Ezali tango na Nzambe, ezali maponami ya Nzambe, ezali ebongiseli ya Nzambe. Po tango yango ekoki. Nzambe alobaki, à travers bandeko oyo bayokanga kala, à travers bato oyo bayebanga ikala, Nzambe aloba banda kala, ke aza kosala Congo ya sika. Et le kola kosala Congo ya sika, akobanda na makambo ya sika, na bizaleli ya sika, na batupe ya sika. Yango na lingina yebisa yo ndeko nanga. Yango na lingina yebisa yo mosali na Nzambe. Yango na lingina yebisa yo mosakoli. Oza ya pamba te. Que personne ne néglige ta jeunesse. Que personne mutu atiola bolenge na yote. Na kuko benga yo bolenge ya solo. Bon, de toutes les façons, Nzambala oyo lati, mokumba oyo memi, Nzambe apesaka pe na ba misusu. Ba oyo bazala liboso na biso, oyo balata yango liboso na biso, lelo bakobenga biso bilenge. Na oyo bala lingala pour que mutu nyonso ayoka. Donc tozali na bilenge.
yo okoki kozala lipasa na nga mpo ngai mpe nazalaka ordonné le 16 un certain 16 le 16 septembre 2007 nazalaka ordonné nalata mpe nzambala wana oyo lati yango nabengi yo te elenge nga nabengi yo moninga na nga mpo toza lokola mapasa oyo tobotami mokolo moko nalingi nayebisa yo mpo na nini oza na esika wana mbula vraiment eza kobeta eza mbala liboso na ganga na mbula se ya mbula te na ganga na se ya mbula mpe ekokisama na loba na se ya mbula mpe esalama mpo tosambelaka nzambe ya bilembo papa na nga dodo oza kosambela nzambe ya bilembo nzambe oyo banda koluka na avant okende na mangengenge okoyebango lisusu te tozalaka na ngomba ya campus na zamba ya campus ntango tobandaka kuna na zamba wa ngolanga na motema ndeko bishop esengo na nga na motema homme de Dieu esengo na nga na motema sentinelle serviteur de Dieu ngai sentinelle de Dieu ngai sentinelle plutôt du peuple congolais que Dieu a établi sentinelle naza kokima mbangu mpona koya koyebisa yo soki omoni nga boye naza moto alibomba te oyebi kaka basinzili bazalaka propre te oyebi kaka basinzili balataka kitoko te soki omoni sinzili alati ya bakos atelemi na veste sans manifestation sans quoi il faut kodute na sinzili wana amen nzambe mona yo papa mola yo mais yoka likambo nai nayebisa yo yoka likambo nai narapele na peuple congolais ezali boye kongoko eza lokola vase eza lokola vase oyo eza na badiama oyo eza na biloko ndenge na ndenge eza mpe na bato ya mayele bato ya bwanya sikoyo vase wana avant etonda il faut ezala bien. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre.
Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bako leka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akenda Misa Mungolo tala tango ebemi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela bomoi na yo, tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Tango eza koleka. Nalela pona nini nalela pona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga pona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa pona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.